Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, et maintenant, en ce temps de la fin, Dieu se révèle encore à nous, les fils. Depuis 2002, un appel retentit. Au travers des oracles, Dieu interpelle son peuple. Un rendez-vous, un temps de rafraîchissement, un temps de révélation, l'enseignement de l'Esprit, en un mot, le rassemblement des aigles. 16h30 à 20h. Au sanctuaire de Dieu APC, situé au numéro 5 de l'avenue Lunzadi, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Aigle, Glati, révèle ta face. Ce que moi batou, tozel sabatu ba bongo la mitema. Entel to moni na lifelo, tel na moni eboui. Au moins batou nsi ba osilika. Oko silika siko silikela nani. Kende pa nzambe moko azola kisama makambo wana osilikela ye. Web c'est que non fallait pas otia mutu wana na lifelo, fallait que tia na lola. Famille azali partout. Mais to se repentir basali nzambe Yesu Masiya ayebisinga ke yebisa basali nzambe ba pengwisi batu mingi. Balongoli mingi balongoli batu na présence na ngai yebisa bango ba se repentir katango kati motema bademo wana bayaka kozwa batu baye kozwa yo etamba ko ya kozwa yo yo kozala déjà surpris osutuki bademo baye kozwa yo okolela oleli même to osunga yo akozala te, c'est trop tard. Azotindanga abikende ko yebisa bana nanga ba se repentir ndeko Marie Sam ye azana kate lifere soki azakuna ezali vina ye oye aminaki na yebisi de batuke na apocalypse batu mingi nzamba la kisaki epa ya Jean ebandi na bisote makamba omona lola lifelo eza bisoka kate Daniel amona ngo Esaïe amona yango même Jean na île de Patmos amona yango tilelo pe basala nzambe bele nzamba azola kisanga makamba ngo ya lola na lifelo. Ya Marie Misambo que azana bifelo ba makamyo so wana papa to zaki pe ba ma réaction mingi bando muso ba koti ya modute ba lobi ozo ba mamo ezana nzela te boko lo banini na kambwana yana nzela bon mutunyo so moni nde tozabuye likamsoge bimi mutunyo sa ozala pour yangote bamsuba ozala contre bamsupe ba ozala pour. Mais et puis ndé tozo ya ko makambo tozo ndimisango pe batu na makasité keno ndima parce que Yesu kutu yemo nzambe même tango ayena mkilia wa sala miracle alesa batu bamapa asala ba miracle ndenge batu balia ba poisson metamba tie na croix bango ne swabi ke bobo maye kaka bobo maye brigand azaki muyibi mutu mabe criminel aboma batu babi o wana nde botika e parce que yende mutu malamu moi mokileza la kande ngwana batu basepela mingi na makambo ezosepelisa bango yango nde basepela nango mais pona ye problème ezake nzambe o alakisinga yango nazoloba soki nzambe alakisinga eloko wana te nakoloba ngo te. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabino Nostro Bozola Nabiso. Merci Naba Oyo Babenya Biso Basuna émission Tikaite Nzama Lola Amona Bino, Amona Pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel Nanga Mazire, que Amona Bivence de Homo Oyo Alikisaki, moment moya bien koleka awana Kini séjourné les kaki bien. En tout cas, Nzama Lola Amono Bivence de Homo Motema ya Philo Mukoya depuis Londres, na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston, les frères et papi Kongela Nzama Lola Amuno Esikozola na biso depuis Chonfon na maman Mami Mbunga Motema papa Blaise Mbunga Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simananto ya Robato Nzama Boto Koye wapi bien aimé dans le Seigneur na émission de l'auto ya minani Toyambi papa Isaac prophète Isaac, les ressuscités de la mort au Kéboyeli est très bien. Shalom papa Isaac. Shalom. Bonne santé. Santé madame. Qu'est-ce que c'est? Zambazo le komu nandenge lisusu lelo tokutani. Pona moni émission to salaki mikoleleki. Bande ko ebele pe ba sepelaki, bato mingi pe ba bengaki, bamsu ba posaki pe ba question na mona bande ko msusu aza musicien na Kenya akina ba question ebele apozaki na ko répondre pe lelo
bandeko mosusu mpe na Londres bapozaki baquestion bandeko mosusu na Kenya babengaki nga mpe bazalaki na baquestion bapozaki nameka korépondre na mokuse na bandeko mosusu na Londres mpe na korépondre bango par rapport ya baquestion oyo bameka kopose epuis nakolakisa lisusu lelo makambo etali bonzambe ndenge nini nzambe azolinga biso bana na ye to baeglise etambola liboso na ye nzambe. Ok, mais rapidement avant que tout votre namason soko répondre na ba question bandeko ba poser yo concernant émission auto seleki la fa passer. Bon ba question ezalaki mingi par rapport ya ba musicien chrétien oyo balongwe na kati ya bonzambe mingi bakomi kosala makambo nzambe asepelaka nango te mingi babanda poser la question par rapport ya likambo etali kofuta badroit avec kokota net na concert faut kofuta badroit eloko mingi tozaki kolobela nde yango wana tobanda nga nalobaki eloko moko ke kofuta badroit wana ntango moto azokota na concert eloko wana eza malamu te amwe ke basede ndenge etekamaka wana parce que concert eza lokola campagne lokola pasteur moko boye azosala campagne ntango pasteur azosala campagne jamais okomona batia ke campagne wana droit d'entrée pour kota na campagne faut boyer droit d'entrée faut sala boye ezalaka te mais nayebi ke bamisusu balobaki ke bamisusu basalaka yango parce que omoni producteur soki osali bongo te boyokana te akosepela te parce que adepense bambongo na ye epuis yo tia bato bakota ofele bon nzambe nde moto apesaka bamoyen nzambe mpe moto atindaka bato ntango nzambe azopesa baserviteur de dieu bamisala lokola baévangéliste tozomona bazoleka baévangéliste bazoteya bazopanza bamessage ya nzambe partout nzambe azosala ntango nzambe apesi vision apesaka mpe provision do ntango nzambe apesi yo vision provision ekozala eza lokola ndenge tolekaka boye naoleka na bémission naosala mosala ya nzambe charge na ngai eza epa bato te charge na ngai eza epa ya nzambe do motema na ngai fo ezala mingi epa ya nzambe nzambe aza na posa ke biso peuple na ye tozala attaché epa na ye et non epa ya bato po alobi maudit soit celui qui se confie à l'homme et qu'il soit béni celui qui se confie à l'éternel apambwama oyo azotalela yawe alakela mabe oyo azotia mpe elika epa ya bato parce que nameka koloba ke exemple yo koloba concert faut kofuta $20 $50 mais bato baza exemple na ba province totie lokola na ba Congo tie bandundu ba Équateur na bakasai kuna na kati siko bato wana baza na besoin message ya nzambe te bao bazangi mbongo donc moi bayoka eza te alors que Yesu abike parole na ye eye pona mutu nyonso abi apesi ya ofele to pesa pe ofele mais na cadre ya kofuta mutu kofuta biso ezali nzambe soki ozosala exemple baconcert ozofutisa ngo mbongo eza lokola ozokomi futa déjà awa na se mais basede okoteka nango basede eza mabe te parce que osombaki basede oteki sede na yo balivre okoteka mais maloba wana yo ozoloba wana parce que banzembo koyemba nzembo eza mpe koteya na moteyi na moyembi baosalela nzambe banzembo wana inspiration nzambe apesaka yango ntango nzambe apesi inspiration azopesa inspiration wana mpo bato babika mpo bato babongwana mais soki otie limite ya mbongo ava okota olanda makambo wana fo ofuta mbongo omoni te ke bato mosusu bakoyoka te bato mosusu moye balanda message eza te parce que yesu ye moko ntango ayaki alesaki bato asungaki mpe bato asalaki mpe bolamu mais ezalaki te ke ye nde akende kosala kaka asalisa babiloko oyo nzambe akoko sepela nango te donc eza moko ya réponse mpona ndeko na ngai nameki korépondre na baquestion bopozaki ngai nzambe apambola bino nkolo yesu azala elongo na bino merci mpona compréhension ya bien na kati ya réponse oyo na répondre bino nayebi ke mokili ezokende na suka tanke toza bana nzambe faut ko se préparer mutu na mutu ndenge tozali awa tozobongisa lola na biso faut kobongisa déjà lola na yo ndenge ozali awa na mokili lola ezali lifelo mpe ezali mutu akokota lola par rapport ya makambo oyo azosala mutu mpe akokende lifelo kolandisama mpe na makambo nyonso oyo ye akomaki kosala awa na mokili tanto osalela nzambe fo kotala gauche kotala droite koyeba ndenge ozotambola mpo liwa ezali tozali na mikolo ya suka
bilembo nyonso ya mikolo ya suka bato ebele bazomona ngo me bato bazo comprendre te bato bazomona bilembo baprodige mpe basine ezomonisama mais tant que makambo yango ezosalema bilembo ezomonana bato bazosaprofondir lisusu donc na perdiction ye moko nzambe alobi yango na kati ya apocalypse abike comme bato baboyi vérité oyo nzambe azotinda bato bayoka bazolinga ngo te sikoyo akotinda egarema wana ekoya mpona kolongola bato na présence ya nzambe ntango ekoya omona bato ndenge basepelaka mingi omona moto asepeli mingi na moto asepeli ntango azoyebisa délivrance akwei na se abambami eza mabe te moto azosepela mingi soki bayebisi ye prospérité okovoyage okobonga biloko wana eza nango mabe te mais eloko nzambe azolinga biso toyeba bien toyebe te biloko yango okozwa yango mpe mosu mpe ozwa yango mpe nsima inane okufi nsima inane okufi nsima ye mwa okufi sikoyo ntango okufi wana ozokende kosouffrir ozokende esika bademo bazotourmente yo ndenge nzambe azomema nga azolakisa ngai lifeli ndenge alakisaki nga mikolo oyo bato ndenge bazosouffrir alakisaki nga famille moko bazosouffrir papa na bana na ye bazosouffrir mpona nini incrédulité kozanga kotosa nzambe kozanga kobanga nzambe mpo ntango nzambe aloba awa bato bamonaki eza pamba me ntango okufa ekokoma trop tard babandi kolakisa filme ya vi na yo nzambe mpe abandi kolakisa yo meme baémission oyo ndenge obanda kolanda meme na baeglise ndenge bapaster bateyaka parce que bapaster nyonso te babeba basali ya nzambe asolo mpe bazali oyo bazoteya vérité na kati ya monde bazolakisa bato parole de Dieu parce que eli ntango ateyi ayebisi abi na nzambe keno natikali nga moko me nzambe abiki nabombi mpe 7000 donc eza mpe na 7000 oyo nzambe abombi oyo bazoréfléchir te devant bal oyo bazoréfléchir te devant bikeko bie banzambe ya lokuta nde ozomona nzambe ntango azolakisanga makambo oyo ezali makambo azopesanga oyebi ntango napesanga ngo boye ezala batour mosusu na ye napesi bémission nasali mais tour mosusu omona nasali meme 6 mois nalekaka te mpona nini naozela biso kokota na profondeur koluka elongi ya nzambe koluka face ya nzambe nde toza wana toza mpe na 100 jours ya prière tozosala na bamontagne tozoprier tozosenga inspiration epa nzambe inspiration tokosenga yango na bademo te inspiration tokosenga yango na mutu te mais inspiration eutaka epa nzambe yango wana soki okangami na nzambe asolo omonaki okosila te bamessage mpe ekosila te bato mingi batunanga makambo yango esilaka te ekosila ndenge nini parceke nzambe asilaka te makambo yango ekokufa ndenge nini parceke nzambe akufaka te bible elobi na kati ya Hébreux 13:8 babi Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement donc il vit aza na bomoi yesu masiya aza na bomoi yesu wana onga azokutana na ye azopesanga bamessage azolakisanga makambo soki oza na molimo ya nzambe ocomprendre que non en tout cas frère prophète akutani na yesu aparte makambo tolobi eza na mutu moko te oyo yesu akutana na ye ayaka na message kaka ya baprospérité ya kobonga nayebi te mais bato oyo yesu akutana na bango message ezalaka kaka mpona repentance Jean Baptiste ntango ayaki ateyaki bato repentance soki otali na kati ya Matthieu chapitre 3 verset 1 okiti tina 8 okomona Jean ateyi bato bosala repentance bose repentir abiki repentez-vous car le royaume des cieux est approche donc bokonzi ya nzambe ekomi pembeni bokonzi ya nzambe ezali kati na bino abi repentance abi repentez-vous mais lelo soki omoni bato tozoyebisa bato babongola mitema intel tomoni ye na lifelo tel namoni ye boye omoni bato mosusu baosilika okosilika sikoyo osilikela nani kende epai ya nzambe ye moko azolakisa makambo wana osilikela ye oyebisa keno fale pa otia moto wana na lifelo fale kotia ye na lola famille ya Zebede bayaki epai ya Yesu masiya babi keno mama wana be zwa bana nanga mibale oyo moko tia ye na loboko ya tata moko tia ye na loboko ya mwasi kolo Yesu abike ozoyeba eloko ozosenga te pamba te kuponga nazomela kuponga Yesu nazomela yo kokango te abi ezali likambo ya yo te
ya ko choisir que mwana moko azana lola mwana moko azala soki na lifelo soki wapi ezate likambo ezali nzambe ye moko azana classement na ye nzambe azoyeba baker nzambe ayebi motema ya mutu nyonso abi repentez-vous car le royaume des cieux est proche bon se repentir par rapport ya bamakambo tozoyoka mutu akotikala wa seko na mokili awa aza te des jours au jour bato bazokufa des jours au jour bato bazokufa bamsu na baaksida bamsu baokota bopito bamsusu bazokota na makama bamsu na ba prison soki mutu akufi lelo yebaki elobi ayebaki teke lelo akufa soki lelo mpe mutu akufa na poko aoyeba te liwa ezali partout mais to se repentir basali ya nzambe yesu masiya ayebisinga ke yebisa basali ya nzambe bapengwisi bato mingi balongoli bato na présence na ngai yebisa bango ba se repentir gloire au Seigneur parce que ezali pe na ba serviteur de Dieu oyo nakutana na bango bamsu baza basali bayebi nzambe basalaka ba repentance mususu ayebisanga ke prophète Isaac Nazawa nasali 15 ans banda na fongola église nani na te ya bato repentance te nani na te ya bato bozongi na Yesu Masiya te nani na te ya bato vérité te mais ba message na yo natangaki livre na yo vision céleste du temps de la fin tant natangi yango ezongi singa na nzela passer à la repentance na église ayebisi bandimi bolimbisanga vraiment nabungaki na mikotisaki na baenseignement ya bato mosusu nalandaki nzela ya baninga comme namonaki baninga bazoprogresse nga mpe na bikeno nakota makambo wana alors sikoyo lokola tolandi makambo oyo tomikitisa biso nyonso epai ya nzambe mokonzi azalaka te biso nyonso tozali bana devant nzambe ata oza koko oza na basuki ya pembe oza mwana mokolo mosusu yesu alobi abraham mokolo amonaki nga asepelaki parce que bajuif babandaki koloba keno yo yesu oza kutu moto obotami kaka kala mingi te abraham moto ya kala yo ozokomisangisa na ye jésus alobi ke abraham wana nano azalaki te me nga nazalaki na mizalelaki abi avant que abraham soit moi j'ai fui avant abraham aya yesu azalaki déjà mais bana israël bazomona comme si yesu aye kaka boye na kati israël aza mutu ya sika akomi okaza nzambe bayebaki te kaza nzambe tant mpe azokontinue koloba lelo ye wana kaka nzambe moko yesu wana oyo ayaki na israël oyo abikisaki babeli oyo akangolaki bato oyo alimbisaki bato na masumu mpo mutu aza na nguya ya kolimbisa yo na masumu eza kaka yesu mutu mosusu te kombo moko te oyo ekobikisa biso na se awa kombo moko te oyo ekokosauve yo gloire au Seigneur mpo Seigneur alakisaki nga lisusu likambo etali Martin Luther ebele bayebi ye azali mutu oyo asalelaki nzambe azalaki na catholique ye nde azalaki promoteur to mpe fondateur ya église protestant mais nzambe alakisaki aza na paradis aza na kati esengo d'ailleurs mokolo nzambe azwaka ye ezalaka fete moko ya monene balakisinga fete wana ndenge esalemaki nde namonaki baprotestant ebele bazalaki na kati esengo wana na ebandeli bazalaki na kati esengo nzambe abandaki kosala na nguya nzambe abandaki koutilize bango onction ya nzambe ekitaki a partir ya Martin Luther mais nzambe ayekolakisa na eloko moko abike omoni asalaki mosala ye nde azali mpenza source même ya baeglise ndenge tobimi boye baeglise mosusu ya bareveille ekobima euti na kati ya protestant nzambe asepelaki parce que chaque étape nzambe azochoisir bato chaque étape nzambe azotinda basali soki bao balembi amatisi bamosusu soki bao balembi amatisi bamosusu nde ndenge nzambe asalaka nzambe azalaka na totologie te atikalaka kaka na eloko moko te nzambe atikalaka kaka na couleur moko te nzambe asali ndele asali mutu mwindu asali ba jaune asali ba rouge nyonso wana mpona nini mpona komema makambo na perfection do alingi te eloko ka ezala moko ata yo mutu soki exemple chaque jour oliaka ngai na ngai okolemba oliaka pondu na pondu okolemba yango nzambe na biso ntango asali mokili omona asali biloko na diversité asali biloko midele na midele même soki okiti même na kati ya mai okomona ke na mai ntango bazolakisa biso ba documentaire omona bambisi ya mai nyonso baza couleur moko te bambisi ya mai baza ba couleur différent chaque mbisi ya mai aza na modèle na ye bamosusu baza bangolo bamosusu kaka baza bambisi ya mai
bamusu baza batilapia nzambe kambwana na biso batu pe nzambe asali biso ndenge wana po ete biso bana na ye toyebaki azali tout puissant alembani na eloko moko te koleka na contrôle ya nzambe du jour au jour tango ozosala makambo na yo esengeli oyeba ke nzambe azali nzambe aza na bomoi nzambe aza na nguya aza kosala soki ngai nazovivre boye eza na makasi na ngai te soki ngai naza boye na makasi eza na nguya na ngai te bobele na nguya ya nzambe Martin Luther asalaki mosala ya nzambe me ntango asali amonaki baerere ebele na kati ya katolike a cause ya baerere oyo azwaki église catholique baidolatrie bikeko na bikeko bato kofuta bambongo mpo olimbisama na masumu biloko wana nzambe asepelaki nango te ntango nzambe amoni baerere wana bato mpo olimbisama fo okende kofuta nani mbongo pesa $100 pesa $200 futa boye moto akufi na masumu bayebise keno okokende okoleka na purgatoire awa bato ntango bazolela ebembe na yo bato bafuti mbongo ntango bafuti mbongo wana eza neti bazobimisa kokorompre nzambe ke bakorompre nzambe na sens ke moto alongo na lieu de tourment akota na lieu de repos na paradis or eza impossible. Bible ezotalisa biso na kati ya Hébreux 9 verset 27 babi après la mort vient le jugement. Sima ya liwa ya mutu esambiseli ya nzambe ezoya. Do esambiseli ya nzambe ezoya katango kati motema. Bademo wana bayaka kozwa batu. Baye kozwa yo. Etamba koya kozwa yo, yo kozala déjà surpris. Osutuki bademo baye kozwa yo. Okolela oleli me mutu osunga yo akozala te, c'est trop tard. Eloko oyo tozolo makambo pona nini parce que Martin Luther asalaki musala au Seigneur apesaki ye. Tango nzambe azolakisa biso bato aboye ezali makambo ya kopanza kati na bana na nzambe bayebake bao basalaki musala nzambe kati na solo nzambe akomi kobimisa ba témoignage ezali kaka wate ba témoignage ezali partout dans le monde. Nzamba azomema bato eza na Nigeria eza la wapi par-ci par-là partout nzamba azomema bato po wala kisabango lola na lifelo. Pourquoi azosala yango? Tant nzamba asali Adam na Eve bazai ko vivre. Babi chaque pourquoi nzambe azalaki na kozeri lisolo ya kosolo na Adam na Eve. Nzamba banda koya. Mais à cause ya lisumu tant lisumu ye nzamba azobenga bango bakomi kokima à cause ya lisumu basalaki. Babomba minzambe. Nzamba gangi yabi Adam où es-tu? Yabi que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Na yo ki voix na yo pe na bombami. Nzamba bi obombami pona nini? Donc il y a qui nzete onga na ebise ki et puis il répond que non nazani nana ebise ki ozani. Alors que connaissance wana ya oyeba ke mutu azani e banaka te. Mais yo nana ebise ke ozani. Abina liaki mbuma oyo pekisaki. Donc ole yango etumbu déplacer yaki. De pa ya nzambe komona Adam na Eve na kati na bango mibale zana mutu moko asenga pardon. Bango mibale mutu na mutu azo se justifier. Adam azoloba keno ezali mwasi opesaki ngai. Mwasi pe azoloba keno eza nyoka. Nyoka nzamba asololaka na nyoka te moya solo na ezate yetumbu mbala moko parce qu'on ezaki déjà yemoko Satan. Donc yango ozomona ke Martin Luther soki lelo oyo azana kati esika bien pe azana kati ya gloire à cause ya misala oyo ye asalaki. Eza esengo pona basali ya nzambe o nzambe azo témoigner. Ata na Bible na Apocalypse omona Jean tango akena na île de Patmos nzambe amemaki na lola pona bato bachaka tembe. Siko tali na Jean omona yango Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 3. Omona ta nzamba amemi Jean na île de Patmos amemi en extase akomi lokola mutu akufi amoni lola na lifelo abandi komona batu oyo ayebi amoni bango kuna. Apôtre Paul pe akendaka na 3e ciel amona pe batu mususu oyo ayebi atelema kuna. Soki otali na Corinthiens omona yango Corinthiens 12 omona ngo ndenge babi na 2 Corinthiens 12 1 à 3 omona ke amonaki mutu moko pe amonaki mutu moko akendaki
kuna na nkembo ya Nzambe. Mutu wana atondisamaki na nkembo ya Nzambe. Obi Martin Luther nani azana paradis? Martin Luther. Oh ouais. Fondateur ya protestant. Ah OK. Donc fondateur ya protestant Nzambe alakisaki ke azali na paradis. Pona nini? Donc asalaki misala moko ya bien liboso ya Nzambe. Et puis tant nazwaka makambo wana nayebisaka ngo bandeko nyonso oyo tozalaka na bango. Do bato fo bayeba makambo oyo. Soki mutu moko azo comprendre makambo te etali akozala kaka na kati ya ignorance. Mais bato malamu bazo comprendre makambo Nzambe azoloba parce que mutu na mutu azoluka a sauver vie na ye. Na 2 Corinthiens 12 verset 1 Paul alobi il faut se glorifier, cela n'est même pas bon. Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fille dans son corps, je ne sais. Si c'est fille hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fille dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis, qu'il a entendu des paroles ineffayables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme. Nabanza mtuna mtu ayoki yango. Apôtre Paul, Nzamba amema ye na 3e ciel. Amoni lola. Amoni makambo nyonso. Mais awa alobela yango na ndenge ya lisese. Abi mutu moko akendaka na lola na 3e ciel, na lola ya misato. Parce que banda na mukilo toza ti okoma esika Nzambe azali, Nzambe azalaka na 3e ciel. Tozali na 1er ciel oyo esika tozomona mapata, soki oleki place tozomona mapata wana esuki ebisika miso esukaka, on continue tokoti na 2e ciel. 2e ciel esika oyo Satan azali na mapinga na ye na ba démon. Wana 2e ciel. Soki oleki 2e ciel, on avancer okoti na 3e ciel. Satan azali na katikati. Tango okomi na 3e ciel, omona 3e ciel wana Nzambe atonga mboka wana na ba étape ebele. Paradis ezali 1er ciel ya 3e ciel. De première étape ya 3e ciel. Parce que Nzambe siko avandi na 7e ciel. Kazana likolo sikoyo atiango net ba royaume ti esika yazali. Ba bisika msu ba ange bat bazo régner ba ange bazali bisika nyoso atia ba esprit. Mais biso bato tokufa kati na Yesu tozoke na paradis wana na kati ya gloire na kati ya esengo ya Nzambe na lieu de repos ozana repos ya Nzambe éternel. Pourquoi ba benga au repos? Ezali repos te ya kolala pongi, mais ezali repos donc opemi na misala na yo o banda kosala na mokili. Okoti na kati ya esengo, okoti na kembo ya Nzambe. Kuna nzala ezalaka te, pasi ezalaka te, liwa ezalaka te, souffrance ezalaka te, nde esika wana batu bazali. Donc esika o namonaki Martin Luther ti Nzambe ayeko yebisa keno ba église catholique bango basalaki erreur parce que ba erreur ekotaki ebele nde yango na Nzambe ayeki ko bakisa bango pe source na bango ezalaki mabe nde basala ya Nzambe oyo ya protestant Nzambe apianga message ke lelo o bakoma kolata barobe ya milai kolata ba chaînette ya minene bazongela basutani wana oyo ya église catholique biloko wana Nzambe azo sepela nango te ayebisanga ke yebisa bango bayeba ba grade oyo ya bino bana nanga ezalaka na nzoto boyete ba grade na bino eza spirituel. Donc nakoyoko koloba papa donc palo lo bakenza ma rejeta na église catholique. A rejeta église catholique. Donc au moment on est parce que yo ozo ba révélation ko ute pa na Nzambe ko fo la muka l'homme de Dieu a ressuscité de la mort. Donc yo mo Nzambe ne mutaye biso OK église catholique et a rejeté pourquoi papa Isaac. Bon, église catholique Nzamba rejetango makambana utuko kolobango déjà wa. Église catholique Nzamba rejetango à partir ya idolâtrie et puis na makambo etali ko futa bambongo soki muto asali sumu ofuti mbongo tango ofuti mbongo wana nde Nzamba olimbisa yo ubie muto esi akufi bat ba kekunda ye sima nango bazolo bakeno foko futa mbongo
balongola ye na purgatoire bakotisa ye na paradis. Donc kokorompre net kokorompre nzambe bakorompaka ye te, nzambe aza na bomoi. Donc moni ba erreur wana nyo surtout o basalaka pe basalelaka mingi makambo etali Ancien Testament na sens oyo eza biloko ebele wana oyo eza kosalema na banganga nzambe wana eza makambo akala ezaki na nzoto, parce que Bible elobi makambo ya Ancien Testament ezali lokola ombre, mais véritable ezali kati na Christ. Donc Christ ye moko yende mutu azali source ya makambo nyonso. Donc ba pratique ebele eza na kati église catholique wana na lobelaka ngo tous les jours que nzambe azoloba eza mabe, mais ba erreur oyo église protestant akoti nango akomi kozwa biloko ya catholique bakomi kolata nde biloko nzambe ayebisaki nga abi église protestant ndambo ya bato mpe bazali baobika, mais makambo wana bazozongela lisusu elateli wana ya catholique wana nzambe aza na esengo nango te. Na makambo ya ecumenisme ya kosangisaka ba église koto église bato ya catholique basangana na protestant bato ya boye basangana ba église ya réveil basangana biloko wana nzambe azopekisa ngo abi ezali ba mélange ye nzambe avanda na kati ba mélange te, nzambe avandi na kati ya sainteté. Mtu msusu aza bouddhiste, msusu aza musulman aza na nzambe te, bouddhiste aza na nzambe te. Sikoyo nzambe na bango ezala Yesu te. Siko tambino bosangani na bango bosala kilte yo kasi kilte wana Jésus aoya te, parce que ezali ba mélange o biloko nzambe azolobelanga mingi ba ene na biso basala ya nzambe ebele bazokota na makambo wana nzambe babima mingi omona bazwi basutani wana même église ya réveil bansupe tozomona bakomi kolata lisusu babiloko wana nzambe aza na kanda makambo wana azosepela nango te abi eza kodinda do bobimi na libulu mais bozonge lisusu na kati ya libulu oyo esika bobimaki bobimi na catholique mais bozozongela bilamba wana oyo bango balataka nde yango wana omoni bamabe oyo nzambe azali kotalisa keno fo bato base repentir, bato bandimela nzambe kaka moko oyo azosala makambo kati na mokili mobimba soki te kozala pasi nde yango wana. On a dans message eleki que église catholique nyonso basalaka eza ya nzambe te, eza misala satana. C'est ça. Okay, merci beaucoup papa Isaac. Et nazo rappeler na bande peut-être que bazui biso na katikati que papa Isaac azali ndeko moko prophète moko akufa la moko ressuscité de la mort pa makambo ebele alobaka eza oyo ke yene alobaka nzambe atalisa ye neto betaki bisolo ke ya Marie Misambo que azana bifelo makambo nyonso wana papa tozaki mpe bamwa réaction mwa mingi bando mosusu bakoti ya modu te balobi ozoba bamakambo eza na nzela te oko oloba nini na kambo wana ya na nzela bon mutu nyonso omoni nde toza boye likambo soki ebimi mutu nyonso azala pour yango te, bamosusu bakozala contre bamosusu mpe bakozala pour. Mais et puis nde tozoya koloba makambo tozondimisa ngo mpe bato na makasi te keno ndima parce que Yesu kutu ye moko nzambe même tango aye na mokili awa asala miracle alesa bato bamapa asala ba miracle ndenge na ndenge bato balia ba poisson mais tango batie na croix bango nyonso babi ke boboma ye kaka boboma ye brigand oyo azalaki moyibi mutu mabe criminel aboma bato babi oyo wana nde botika ye parce que ye nde mutu malamu. Moi mokili ezalaka ndenge wana bato basepelaka mingi na makambo ezosepelisa bango yango nde basepelaka nango, mais mpona ye problème ezake nzambe oyo alakisinga yango nazoloba soki nzambe alakisinga eloko wana te nakoloba yango te mpo bata mosusu mpe nasalaka 6 mois na ye te naye kosala émission te. Donc soki naleki te seke nzambe apesinga bamessage te, mais na ntango toza boye azolakisanga bamakambo azotindanga abikende koyebisa bana na nga base repentir. Ndeko Marie Misambo ye aza na kati ya lifelo soki aza kuna ezali vi na ye oyo ye aminaki nayebisi deya bato ke na apocalypse bato mingi nzambe alakisaki epai ya Jean ebandi na biso te makambo omona lola lifelo eza biso kaka te. Daniel amona yango, Esaïe amona yango, même Jean na île de Patmos amona yango. Ti lelo mpe basala ya nzambe ebele nzambe azolakisa yango makambo yango ya lola na lifelo. Donc eza makambo ya kodute te bato fo ba comprendre eza na bato misusu mpe oyo na mona kutu nani natanga bango te, mais soki natangi bamisusu kutu balobaka keno seke makambo yango eza ndenge nini, mais tozoloba kata nzambe abi loba na lobi na makambo ya antichrist de l'est oyo nzambe alakisaki nga na antichrist d'occidentaux nzambe atalisaki nga bawana
antichrist de l'est ezali misala ya ba musulman oyo bazolata posokeno nzambe aza nzambe ya bango babengi ala aza nzambe te, ala aza démon aza pe nzambe te, azali démon bato bazo adorer ye ndeti na yango omoni ba Saddam Hussein ba Gaddafi ba Ben Laden ba se retrouver na enfer pona nini ba mikotisa na kati ya makambo na bango wana bazo croire que ala yende nzambe mais bango nde babumbisi ba chrétien ebele na kati ya mokili pona nini parce que ba chrétien baza na compte ya Yesu mais bango ba musulman baza na compte ya nani Ismaël mais biso toza na compte ya Isaac yango ozomona ke même mosquée wana o batia place wana esika oyo ekozala temple troisième temple esika wana ekobuka bakobuka yango bakobuka yango po troisième temple wana etongama mais troisième temple ekokozala place moko te na temple oyo toza nango église ekozala ndenge moko te ekozala place moko te avant troisième temple wana etongama enlèvement ekosalema mpo nzambe alakisanga likolo ekomi rouge ntango likolo ekomi rouge nzambe alakisinga ba ange ebele na likolo ayebisingaki omoni ba ange wana soki otali na Joël 2 verset 29 à 30 omona yango ke likolo ekoyinda tant likolo ekoyinda ekozala basine moko ya temps de la fin bato fo bayeba ke boza na mikolo ya suka yo loba vérité basala nzambe oyo balingi babikisa milimu na bango base repentir bateya bato vérité bato base repentir parce que boza na temps moko ya mabe likolo esi eyindi et na mona ba ange bazokoma déjà bazokoma makambo ndenge nini ekosalema basali ya nzambe ebele oyo baza ya solo babenga biso na baeglise na bango tozo témoigner bato bazoyamba Yesu mosala nzambe azosala donc eza nango makambo ya kobonda te soki moto mosusu aboyi ke no nandimi te ke mosamo aza na lifelo donc totiki ye oyo ya kondima andimi abikisi molimo na ye. Tous les musulmans bazosambela nzambe te bakokende lifelo, c'est ça? Oui, tous les musulmans bazosambela nzambe te bakokende lifelo bakezika. Ok, merci beaucoup Papa Isaac. Tala caméra koba na makambo bana koloba. Donc yango wana eloko wana na utuko yebisa bana na nzambe ke tondimelaka Jésus Christ yende azali kaka sauveur ya monde entier yende azali capable ya kobikisa biso. Pasteur moko te akobikisa yo, prophète pété, évangéliste te. Kotia pe foi na yo na prophète te. Kotia pe foi na yo na évangéliste te. Mais tia foi na yo epa ya Christ. Po Christ yende azanzambe oyo azoya kozonga mokili mobimbe zozela e biso oyo toza maboko polele tozozela papa ya ba papa azoya mokonzi monene do toza na esengo parce que fête monene kalate tozoki ko fêter na mapata fête wana na ozela mona esengo do bandimi nyonso bozolanda message oyo boye bakikalate tozokende kolo Yesu azoya kozwa biso zala na esengo sepela mokonzi na yo azoya Bible le biango ete mwana Sion zala na esengo mokonzi no azoya mwasi ya Sion sepela banda ko tambola na esengo tambola mtu likolo banda ko pepa roi na yo azoya na esengo neni lelo so basala ya nzambe tozote ya retour ya Yesu bandimba olinga te basali msupe ba olinga te soit boza ya Yesu soit boza ya Yesu te soit boyebi Yesu wana soit boyebi ete po ba Yesu pe baza ebele mais tozana Jésus Christ de Nazareth yende obiso tondimeli tozozela ye na esengo tote ya batu vérité tolobela batu ba vérité ata moke fingi biso ata batu ba boyi ata batu ba tioli bamsu baboma bango pona Yesu wana po lelo baboma biso te mais ba ke bamsu baboma bango pona Yesu mais lelo so yo batei babengi yo kende oteya ozoka soni ozobanga na okende te nazana mbuye nazana makambo nanga naza occupé mais biso tozwa temps ya kosalela nzambe ndeko nanga ndenge ozana bomoyi faut profiter pour salela nzambe papa moko na église moko tozaki ya KDC azosalela nzambe soki babengi na département ba papa azali na département ba mama azali na département ya ba intercesseur azokota tous les départements azokende kokota jour moko pasteur a tunaye abi mais papa na comprendre te so total côté ba papa oza et comme l'air ya ba kodil okoti osiste olukaka nini papa na répondre botikanga pasteur bino boyebi nzambe bozaki ya bana mike boyebi nzambe mais biso autononi toye kosutukela nzambe ya kosutuka dona mwa minito etikali ezali susu ya lisekite
yo mutu ozoyoka nga bien aimé ozolanda message oyo osalela Satan okota na babar na bahotel osala baambiance makambo ndenge na ndenge yebaki Yesu azoya kala te bongisa vi na yo okota na bacrime na escroquerie na makambo ya mabe yebaki kala te Yesu azoya loleza lifelo pe ezali faut se préparer à conséquence po lobiko eza pona mutu nyonso oyo akozala prêt. Jésus-Christ tango akufaki akufa boye maboko akufungwa na est na ouest na nord na sud de partout ceux qui croire ondimelier okobika. Bible ezotasa biso na Actes des Apôtres chapitre 28 verset 28 babi ça c'est le donc que c'est sali de Dieu a été envoyé aux païens et qui les croiront. Babi bondima ete lobiko oya nzambe etindamaki kati na bapakano nyonso o bakopesa mitema epai Yesu bakondima yango bezana bamusu bakondima te me parti o nzamba bomba bazali do bana nzamba asolo bazali oyo bakondima. Et puis tango zotambola na kati ya vie chrétienne selon Acte 10 bazola kisabiso ke Corneille azaki na ye mutu kati na mukili azaki officier moko amnene ayebanaki mais na vie na ye azaki na bonzambe ezana batu musu bayebi Jésus-Christ na profondeur te mais bazoluka ye. Bible libete chercher Dieu même à tâtonner luka nzambe même na kotatone tango zoluka nzambe même na kotatone nzambe akomi monisa babi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Boluka Yahweh tango aza komi monisa pe bo invoquer ye wete azali pembeni babi ke ya luka nzambe na ba prière tango luki nzambe na ba prière abana opesa pe na ba aumône azopesa aumône na ye azopesa ba action de grâce azopesa ba dîme à partir ya biloko wana bana kosala et poussaki nzambe à répondre ye misala malamu o mutu asalaka awa na mokili nga balakise nga na lola ndenge nini bandako ezotongama bazotalisa nga lola eza kitoko makasi eloko moko eza lokola lola awa na mokili ezali te do lola eza kitoko nzambe adekora mboka wana awa bato bazowelela poto bazowelela Amérique eza bato batonga yango poto ya Europe bato batonga o ba Dubai bato batongi yango mais lolo tolo ba wa to sakola eza lola te ya américain asalaki eza lola te mutu moko bolbi africain atongi mais o wana ezali mboka penza nzambe o asala biso atongi kansa mboko nzambe asali ndeto za boy awa na mkilezana mutu moko te akoko créer mu exemple amene na pesi ezana mutu moko te akoko créer mutu soki ezana mutu moko asi a créer mutu penza aza lokola ngaboy boyela ngaye bola kisanga yekeno ndele asali mutu oyo yeyo bomona ye azape lokola mutu boy à part ba robot wana bazo créer za kama bende mo boy bazo fabriquer mais mutu penzo créer mutu ndenge za boy okoka te ata ngombe ya pambo ba yebso keno créer ye okoka te ata fourmi so ba yebso ke créer okoka te sikotala nzambe wana zo sala biloko ya makasi boye o bato bazoko kosala te siko mboko ya tongi eza ndenge nini kozala ndenge nini siko tango nzambe azomema biso tozoya ko expliquer bino na humilité na komikitisa nyonso ke bokende lifelote tokende lifelote tolite tokota mboka wana bamsu bazo critiquer ya biso msala ezali nzambe abisinga ke ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible mais je te le montre expressement afin que tu en parles au monde. Aïbsa ke on a la kisio loba yango katina bato bayeb. N'habite sika ozali bien aimé soki makamuni nozo sala. Nganza mba aïbsinga ke lobele bato vérité kolembate do pona vérité to kufa pona Yesu. Oye ko ya pona Yesu to sito ndima oye ko ya donc to koloba ba vérité. Oya kolinga alingi oya ndimite kolo Yesu ayaki na mukili yende nzambe bato bandimaki yete bongo biso siko tokondimisa bato Yesu ango ndenge ni na makasi ezali lobiko ezoya pona mutu moko les sali est individuel de ceux qui ondimi lobiko oyo okobika na yo okota lola ovanda esika moko na nzambe yangwana
babi ke Nicodème aluka Yesu na secret pe amona miracle ya Nzambe bino pe boluka Yesu wana na secret bomona miracle ya Nzambe Yesu azana bomo azana nguya azo sala Nzambe ibisanga lo moke mikolo photo prier mingi l'esprit de mort eza makasi yango monto zana 100 jours wana ba prière tozo bondela pona batu tozo bondela pona corps du Christ tomi pese pa Nzambe milimo ya mabeza makasi kotambola mupepe mo Nzambe alakisenga tourbillon ya esprit de mort Nzambe esenga batu bakokufa ebele batu bakokufa ebele photo bondela makasi to koma même ba 10e mois wana donc baliwa ebele mais ezali ba sacrifice ya monde à ténèbres bazo sala Nzambe esenga ke botelema na prière yango monto zana 100 jours alors de suite aussi déjà 25 jours il y a ba prière donc tozo bondela pona bino vous avez un problème, benga, vous avez une question posée, tu répondre yo. Merci. Papa numéro non rapidement, il y a un route na CMP 140 comme on a fait émission. Il y a plus 243 89 98 063 23. Merci beaucoup Yarouana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci na Bilonyo Stobola, na Gibiso, merci na Arnaud avec ma caméra. Bonzambe na Bonzambe Lola. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema.
Papi Charles Mombaya si akenda kala otango otango ezako mema ya mari si akena ye misa mungolo tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango ezako leka ale moloto si akenda kala po tango ezako ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango ezako leka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango ezako leka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekome mai. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekome mai. Moninga, tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomoi Moninga, tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango ezakoleka tango ezakoleka tango ezakoleka le temps passe Alvin Ebeya tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe